mbote lisusu na bandeko nanga obazana matete bino bandeko nanga bozana salamabila tozana frontière ya province ya Maniema na province ya Sud Kivu mbote na bino nyonso tu epai wapi basimi bale bakangamaki depuis mercredi 15 août 2018 basi wana ezali madame Fatuma William na madame Machozi Ombert bakangamaki na ngonga ya 8h30 na localité oyo babengi Matete bakangi bango pona nini bakangami pamba te balobi ke bango baza en connivence na ba mai mai yango batie bango maboko metango bakangi basimi wale wana Fatuma William na Machozi Ombert tango bakangami bandeko nanga la plus grande difficulté zande que mutu même soki azamo kangami azana ba droit na ye bayebani te bisika bazali baza accessible te ata mutu moko akoti kokutana na bango te pona kokoka koyeba ke état de santé na bango to ndenge nini eza ndenge nini eza mwa compliqué pona ba famille owana bantene na biso o bazalaka na Maniema kuna bapesi biso information balobi nous craignons tozo banga que basimi bale wana bamona na lisusu te masolo to kobeta bandeko na ngai ezali kono sebino ke kala mingi te bokozwa émission spéciale Adolphe Muzito o to kobeta ne masolo sur la candidature commune les choix de Ramazan Shadari Muzito mutu ya Kabila to mutu ya Kabila te double candidature Gizenga Adolphe Muzito masolo bandeko na ngabo kolanda mais tozana Kinshasa la capitale de mon pays et pas wapi FCC Front commun pour le Congo basanganaki Front commun pour le Congo pona batu bayebite eza une méga plateforme politique où esangisi ba plateforme où ezali ko proche ya Joseph Kabila Kabange mais tango bakotani bandeko nanga na kati ya plate rencontre ya plateforme électorale masolo kobeta meza masolo nini bakobeta masolo basali conférence de presse mais c'est le ministre d'État Tambwe Mwamba azali koloba na kati wana azolobela makambo nini ya Moïse Katumbi Chapwe nalingi po peut-être ngande nazo kamala mute FCC est comme parti État parce que ndenge bokomona même pour la naissance ya FCC eza eloko ezalaki débattu en conseil de ministres ba débattre makambo ya plateforme électorale en conseil de ministres bande konanga tozali ko avancer liboso oyo balobaka et pas bande komsusu to avancer liboso ko avancer ça déjà ko kende liboso te to tozali ko reculer sima ko reculer pesa ko zonga sima tozali komi tuna bande konanga FCC kozala nini to komi nini na RDC parti État oyo gouvernement ezana kati nango metangu lelo bakei balobeli makambu mwana mboka Tambwe Mwamba alobi ke Moïse Katumbi balancer mandat international contre ye même batu ba militaire o bazalaki na frontière ezalaki pona bakanga ye mais il fallait bokotisa yeti comme ça bokangiye bokotisi après bokangiye likamongo ya Moïse na lingina no toyeba nanu makambo nani azoloba vérité est-ce que Zalambert Mende o alobaki ke akomaki ata na frontière te ezalaki théâtre to eza Alain André Atundu Liongo, porte-parole de la majorité, oyo alobi que ce qui va kotisa qui était c'est parce qu'il y a la nationalité congolaise Toto Ndimela Tambwe Mwamba, ministre d'État en charge de la justice,
oyo alobi ke déploiement wana bomonaki ezalaki mpo tokondimela nani Katumbi alobi nazoya o makambo ya bamercenaire tokokanga yo alobi nazoya o makambo ndako ya bato alobi nazoya o moni ozali kosolola na John Chibango alobi nazoya mais kuna bakangi pendant 2 jours mwana mobali wana kodefilaka na sima nango bakonga nga nayebi te soki bandeko na nga quelque part là avant de prendre une position tomichaka na mutu à la place ya bana oyo tobota parce que ezana makambo mosusu ezopesa tellement soni yake bana na biso pour ke bake classe bazoyoka soni mpo bakoseka bango bana tata wana azaka lokuta munene boye de quoi on parle lelo komi makambo ya mandat international mais Katumbi azana Namibie ndenge toyoki actuellement olie bokende koluka ye libanda parce que bino moko bozalaki capable te ya kokanga ye siko bozwi mukumba bopesi na bato mosusu bokangela biso ye bofunda ye ka na CPI ekozala malamu masolo bandeko na ngai masolo ya Congo Kinshasa la capitale de mon pays mais wana biso nde tozokufa na élection kosalema élection kosala boye élection kosala boye oui tozozela élection toboyi te tokokende élection na modèle nini est-ce que boko yoka solo ya élection le 23 tango kaka bozotala bamakambo bozomona vraiment bozoyoka solo ya élection le 23 ou bien zaka balobi na biso tokende boye tokende boye heureusement nazopesa bandeko ebele raison yake soki topesaka te balingaki baorganize yango mbangu parce que posa na bango eza yake bato baboya bato mpe mbamba biso nyonso bakandida tokobeta nzoto awa biso nyonso bakandida ouais. Tokobeta nzoto siko tokobeta nzoto yango tokobeta problème eza ndeke na batieli biso biloko ya kolia na mesa te tosi tosokoli maboko débat eza sur la machine à voter fichier électoral wana nde likambo baza nango na seni mais tozali komituna lelo baboyi koremplace kalamba na seni tokokende na une élection où bato nyonso baza na même chance te lelo bokomona FCC bakomi na conseil de ministre bake kosala réunion balobeli FCC bango baza na nyonso bango mutu bazobimisa mosolo lelo ndenge tokoloba boye Joseph Kabila Kabange je pense à voyager pas que soki na Namibie akena Ramazani Shadari mwana Kabambare dauphin il faut batubaye bakaye déjà ba mesana kanaye yango tokoloba glissement ekokota na ndenga blague te mais na kati wana biso tozali kobeta sete na eloko moko autant bozali ko imposer toute l'opposition bolobi tokokende na élection na machine à voter te yango bozoloba te mais cette imposition c'est préalable il faut ezala pe mpo na rapatriement ya corps ya Kondo Etienne Tshisekedi tomona bato bazoloba na même courage ngai ezosala nga soni ntango nakomona batata mibimba ke na quartier awa parce qu'il a besoin de s'attirer de la sympathie ya population ake kuna ye wana ye bon tozocontinue lite ya Etienne Tshisekedi mais ozobunda ndenge nini na niveau na yo parce que chacun doit se battre na niveau na ye place ya zali pour que nzoto ya mwana mboka Etienne Tshisekedi eya akundama avec dignité mais tala ba aventurier belé to sana ba obiso totali avant da kaka complicité bato baza tala bato oyo bakendaka butu kolia mbongo
avant dakaka ceux qui te sisi ma ponomi to kokunda kaye. Mais il y a une dame qui est là clouée au sol. Une dame qui est là clouée au sol, qui ne sait pas se mouvoir. Pour mon bali na ena koti ma belete. Yo ko zelisa yena ba élection yo zo mona na penza que glissement et kokota to kene to éviter place to kosuka. Et vous ne faites même pas la pression par rapport à ça. Bozaka wana Facebook et Yindi. WhatsApp et Yindi na ba candidat. Et donc ça la passe. Et ça compliqué. Si on ne doit pas faire une analyse objective. Mais loko biso to la kibino ezamoko. Na lobaki boko inanga. Na lobaki boko inangai. Soki Tshisekedi akundami avant élection te, na campagne mutu ako utiliser longia Tshisekedi akozala te. Mutu pa ko utiliser kombo a Tshisekedi akozala te. Mutu na mutu a utiliser kombo na ye. Ata ko faire mention ko sala ngote. Toko ni ma tricherie à modèle wana te. Vous ne faites rien pour que tata wana kundama bozana ba makambu na bino bochaye lokola pne ya réserve o bozaka nango tina kasoki oyo eza en place etoboki. Mbote na bande kolanga tout bakolandanga na Turquie. Lobi babenga kinga balobi obosana kabiso mingi alors que biso toza ebele. Mbote na ba o bazana Russie. Bino tout, nous vous portons. Mais chaque communauté azana ndenge ya boujaka. A bouger laka. Ko bouger ce qu'on a lingala. Mais oyo et comme kalokola habitude. Au babengin en anglais habit. A bouger laka. Mbote na bande konanga tout bazana state. États-Unis d'Amérique. Roger Muntu. Oena kinto monanité. C'est que na oya kina kinte. Roger Muntu, la voix de l'Amérique. Mon frère. Mbote na bande konanga tout bazana Europe mobimba. Bana Matonge, bana Château Rouge. Bande konanga bazana Bundes. Bino bande konanga bozana Scandinavie. Norvège. Suède. Finlande. Danemark. Bino tout tolinga kabino mingi. Bande konanga bozana kuna na Rome na Vatican. Bao bazana Italie. Bande konanga baza na Johannesburg, toza na Afrique du Sud, Cape Town. Mbote na bino tout bande konanga boza na Congo Brazzaville, na bao baza na Angola. Mais loko na koloba bande konanga, soki tokangami, tokoni ensemble, et que nous décidons pour ne loko moko salema et ko salema kaka. Ba profita ka topesa ka force na batu mususu na ba petite division. Yango na lobaka na bande konanga ebele. O ba bandaka malamu. Ba bunga ka nzela nzela. Alors que bango moko ti lelo bakanisa ke bazaka na kati nzela. O ba koma ko loba langage moko na ba o bazalaki censé ko combattre. Yango na tunaki na mona mboka Emmanuel Ilunga. Yondo bongoli mutema to Kabila nde mtu bongoli mutema. Que Emmanuel Ilunga, est-ce que yonde mtu bongola mutema ou bien Joseph Kabila oyo zali là qui s'opposer na ende mtu bongola mutema. Mais vous pouvez être des adversaires politiques aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous êtes des adversaires politiques éternels. Donc à un moment donné, vous pouvez voyager ensemble. Nous sommes tous des Congolais. Boyebi ke ndeko moko abenya lobi ndeko Eliezer soki oke na ba cimetière ebele ba komaka boy. Ndenge yo ozali ndenge penga na zalaki. Eza koloba nini?
ndenge yo ozali lelo ndenge pe ndeko Basile azalaki nalobi oui ndeko nanga oza na raison. Il n'y a pas de règle sans exception. Au koloba jamais ce qui tolobi ndenge wana parce que nazomona bato bazotala ka ba journaliste. Il y a des grands politiciens au batiela ki mitema ba de seva. Etienne Tshisekedi bazala combien? 13 parlementaires. Babandika koko ya moko Tshisekedi Constance oyo vient nanga loba Tshisekedi Constance. Donc ceux qui allaient réfléchir que batu nyonso ngana lobaka na batu boy omoni ndenge batu basala ka débat ngana lingaka to vandi muto apesi ba proposition asi azwa na vie na ye na ba opportunité asi azwa na vie na ye aboya parce que il a besoin de rester constant na oyo azosala comme ça to sali to mekani côté wana te nakolo bateke naza musantu ngane musantu ya basantu na liki batu nyonso te nakolo bango te mais je connais quand même mes compétences, je connais mes qualités. Ouais. Toza batu o toza kana problème ya conscience kobanga ya peuple ya batu misusu bazana raison parce que bakomona kaka mutu batyelie mutema malamu mutema makasi batali mutu azoganga mutu azolopa. C'est nous qui sommes les opposants biso nde biso il faut Kabila ken batala boy il faut que peuple abanga te alobi mokili yango eza passe. Mais c'est pas pour autant que tokozanga batu oyo tokosale la confiance tokowelela na nani. Le temps a toujours été révélateur. Omoni ngonga nde mutu ebimisaka biloko nazwi awa na Kinshasa comme na Libana mboka soki otali bayaya oyo batikali bango batikalaka kofinga basalaka lisusu eloko te. Est-ce que babandaka ndenge wana bandaka na souci moko boy objectif souci ya mboka. Mais le temps comme le temps est révélateur bango bazalaki misusu bazalaki ko comprendre était le pourquoi du combat de la démarche bakotika na mouvement boy tangu bakei balo c'est que bana ma yoyo bayaki nde koluka kosala ka mwa kombo na baborongo bana ma yoyo bayelaki nde koluka bamomi na makambo bayelaki ka soki balobina na lela yo for ya monika ka mtu wana komi mwasi na te azana mobali na ye. Ce n'est pas parce que mutu alobina yo ka sepela kana yo nda komi mwasi na yo, c'est faux. Mwasi akoti kozala na mobali na ye ma sepelaka na yo na oyo yo salaka. Ce n'est pas kazana likanisi moko ya kolinga yo yo moni yango kaka yo combat yango kaka bo. Il suffit seulement aux des coups de fil ya mutu moko yo moni petit wana krakanga akraka yo te ozo mikosa bakenda kotindika yo pa moi si moko mama wana oyo ya nzoto apembe wana okenda koluka kosima na nzoto ozoloba na nani na yo te yoka nisi biso toyebaka te yango nalobaki na yaya moko awa nalobi ba azosala même babiloko yango dès qu'il y a un problème à côté wana neti nini après abandi koni mo tindelanga photo na yo nengo lali tindela. Mais attendez, qu'est-ce qu'on a besoin là d'assister? Mbote na bande ko tout o baza constant pe o baza conscient ya o ba kosala. Je vous dis merci. Voilà bande konanga en attendant que to meme labino émission Adolphe Musito. Faut boyer quelque chose. Tozali komi tout na siko. Candidature commune de l'opposition. Et kozala d'abord ndengenini. Ya liboso tolobi il faut qu'il y ait l'inclusivité. Voilà.
eza bien. Ya mibale tozali komituna bako se baser bako sangana autour de quoi? Idéologie ou partage du pouvoir. Ba opposant bako sangana autour de quoi? Ya misatu ba critère ekozala nini? Expérience. Si on expérience na yo wana biso tozwa nini? Science. Si on a ba diplôme na yo wana biso tozwa nini? Popularité. Na popularité na yo wana nini ezola kisake biso tokozwa quelque chose? Âge. Nini ezola kisake na âge na yo wana yo salela biso koleka. Voilà ba mituna yango wana. Sinon tokosala alliance contre nature. Alliance contre nature eza lokola ba républicain basali alliance na ba démocrate. Ndenge tokomona ba Hutu na ba Tutsi des fois ba kosala ka alliance na est ya mboka. Alliance contre nature mais pona kosala ba Congolais mabe. Na mboka na bango moko. Mbote na bande konanga tu ya Beni, Lubero. Bino bande konanga tu bozana Butembo. Bande ko bazana Kiwanza. Bande konanga tu bazana Kibombo. Bino bande konanga bozana Luozi. Bande ko bazana Katako. Bande konanga boza na Ituri. Bande konanga bozana Pali. Bande konanga bozana Sakanya. Lukanga Batuishonde. Tozo pesa na mbote na bande konanga tu bozana Kitanda. Bino bande konanga tu bozana Malemba Nkulu. Ndemba Mutombo mbote na bino. Chilenyi Chabudiki Misanyi mbote na bino. Kananga Malandi Wanshinga mbote na bino nyonso tu bande konanga boza na Kolwezi. Mbote na bino tu bande konanga iboza awana Kizanvwete. Tozana Kinshasa la capitale. Commune ya Bayombe mbote bande konanga tu boza na Kisenso. Commune ya Batetela mbote na bande konanga tu bazana commune ya Kisasa. Commune ya Masina mbote na bande konanga tu ya Baluba. Commune nini lisusu? Merci Bandeko. Bongo Bayaka. Merci. Bientôt. Et loko une autre information de taille Bandeko Nanga. Omoni biloko yo rata wana toyeko bimisela bino yango. Ba descente na biso. Ezala wapi? Ezala na bamwena ditu. Ezala na Kabinda. Ezala wapi na Jera. Ezala na Kolwezi. Barchive. Ba émission na biso kala nyonso tu wana. Na ba émission pe ya sika. Tozwe libino place ya kotie la bino. Encore un compte YouTube. Mwana Kololo Pango. Abonnez-vous là-bas. Boko bana kozwa biloko mususu. Oh ba révélation mususu. Ekobimela na compte YouTube. Mwana Kololo Pango. Abonnez-vous. Merci. Tomona.